bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo pe mbote bisika nyonso ezwami bino ezali branche moko totia la chaîne ya libération océan du Congo epai oyo toaka bakongomani topanzaka tosasaka mpe tobelaka moto papa le molo tokita ezikisa misala nyonso ya baloke ye ekolo Congo mokolo mwa lelo tokoloba na bino maye oyo mazali bongo koleka mpe maye oyo mazali bongo kosala marégi bobongisela biso eloko oyo ya lotiliki oyo tokoyeba te kosala nini bandeko balandi ezali pasi mpe mawa na gouvernement ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mpe na parti politique ya na mayo ekosala mokolo mwa lelo tokoyoka mawa na oyo ekolekela biso na banzi ete atako na suka bokoyoka to mpe mikolo ezali koya bana ya basoldat lolenge ni batomboki mpona ni bafingi bapapa na bango baclochard comment un président de la république azaka na bainsulte bakomba ntaba opposition ya pete oni comment un président kozala langage facile basoldat na biso mapinga na biso lelo bato barendre bango faible ezali bongo bango parce que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki ete bamapinga oyo akutaki batikelaki na prédécesseur ne ezalaki makasi alors pourquoi badestabilisaki Mobutu pourquoi balingaki mboka te parce que si c'était Mobutu aujourd'hui bakosaka na biso boye te bandeko nayoki mawa équipe pour la télé États-Unis d'Amérique nayoki mawa mala nga na kunya de longa na États-Unis d'Amérique nayoki mawa yanga mokonzi bota na basoda o bafingi ba clochard lolenge kani bazo souffrir et bongo tozo à la fond, à la passe à 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 fond. Basoldat soki bazosala repli boye ezali te mpo bakimi etumba ezali mpo gouvernement en place nde eza complice na makambo ezosalama parce que na kolukaka général wana bato mpe bokomona yango boyebisanga o général wana alobaki tozalaki entouré tozali koyebisa gouvernement en place batie biso baobservateur balobi il faut loi eutaka kuna gouvernement ya awa nde ezoyebisa bango batake te baza kocomploter contre nation parce que baza baincapable koyiba mbongo kodétourne oyo bango bayebi mais no basauve nation bayi mapinga oyo basali repli mpo na nini mpo bakufa te mpo barwandais bazoya bazosakala te bananga ntango bazoya bazosekisa bango te malgré bazolinga balakisa elongi ya malamu ke boya bosala boye mais c'est pas facile nani ayebi réalité oyo bato baovivre kuna soki ezali kaka baoyo bavivre réalité te alors makambo ya boye bande kosalama na bunagana gouvernement aza kaka innocent gouvernement aza kaka konéglige gouvernement aza kaka kobukaka lokuta kokosaka tikino lelo vérité toboni en face nani asali garçon oyo boye bolanda nano maloba ni garçon oyo alobaki ebongo tosonga so bano lelo awa katanga ekokwea katanga ekokwea yango nyonso obimanango ekokwea moto azoteka yango nayebisaki deja kombo na ye osolobaki mpe moto nalobi na kombo na sikoyo nazoloba ngo na télévision mpo boyoka ngai mpo nazoloba ngo na ya kobatama nazoexplike bino bazoboya naloba ngo na télévision ndenge toza no makambo na osala zena beto lisolo bon nde tovai no awa basi batieli biso 12 personnes balobi to koma janvier te na ngai na fo baboma biso bazalaki 6 babakisi bango 6 bakomi 12 batieli biso 12 personnes babakisi bango na mbongo balandelaka biso balandela biso te baboma biso tokota janvier te mpo totya mama na l'aise balobi toza na 20 épisode ya Joseph Kabila balobi na 20 wana il ne faut pas tokoma na 20 oh 8e te soki mais eloko ya bien eza moko bayebikeli bakoboma na bango ngai te bazoraisonne na poison mpe oyo ekota te donc bazoraisonne siko akoluka kokanga nga otindaka na poison maka na si nasombi mousse ya monene boye chambre nanga kuna si nabengi déjà vpams abongiselanga chambre nabengi aigle nabengi baleine babongiselanga chambre na ya prison bakokosela biso makambo mosusu minene oyo tokobima te mambo lokuta mama nyonso bokokoselanga boyeba ke eza ya solo na ndimi nake prison mais nakokende prison parce que nalingaka Congo parce que nakondima te eloko esalema lisusu esalemaka Kotolo baboye déjà M23 azo récupérer Congo.
M23 soka ba récupérer Congo récupérer yango. Congo c'est quoi depuis 2001. Tozalaki na yo lobi awa ke no bazo pesa nga rapport ke ba Rwanda baza awa na Pascal vrai faux. Oui, nalandaki mukolo bazo pesa rapport. Nga naza na ba élément na ngai partout. Ba benga ka bazo pesa ngai. Mokonzi awa bato asalibu, awa bato basalibu, awa bato basalibu. Na ministre nzo ba no. Ba oya maluku baza. O bakangaki na nani na aéroport. Musuba auto baksa musuba auto côté maluku na baza. Na pesa ki rapport na. Banda na pesa rapport to sala ki na yo mission awa to beke bato na baza na Pascal. Mutu mo taki oluka bango. Babengi bisote. Babengi te bato ni bete. Cousin na pesa rapport. Cousin na pesa rapport azo sala na sena commission na hiérarchie. Hiérarchie on a bon to soki za hiérarchie abandeka. Bozo ke ndiko zwa rapport nga na pesa yo. Okoko pesa ngona bato nga na ebike baza ba ventire. Bato on baza sikane belé. Pasa bato ya na CNS ndeko ya bisimu azalaka wana tango na yako loba na ndeko cousin baluki mo eti ba ko kanga yebo ko longole na kati wana biko mebata ya nani ya Joseph baza parce bele baza na aner parce bele baza sur bolingo ça musalati qu'est-ce que tu peux faire oh non on va te prendre pour faire nazana posa te ba ko prendre posa na bina bino bolanda o ngana zo pesa bino ba instruction bokendo ko kanga batu wana so boko kanga bango te bo pesa ngai responsabilité okanga bango na okanga bango d'accord makamon so bosala na mboko na biso ndeko na ngai eza difficile na minute ndo zo bano awa ndeto zo bano siko na Uvira bazo bomba batu na Uvira bazo violer batu siko ndeto zo bano Katanga ezokoya kalati kan Katanga nyonso ekoya nyonso do malamo. Parce que Dani Banza aza déjà na brigade mobimba. Na yebse ko na téléphone ya cousin. Azolo ba sur la télévision ba yoko. Dani Banza aza na brigade mobimba. Moko ba conseiller chef de l'état. Bon tant tu crées des problèmes. Tant na tant comme na bombe na tangi comme Dani Banza. Asale bango nani a security, compagnie security. Compagnie security te. Baza ba soldat o azo ko préparer pour que attaquer na ngo Katanga. Il est temps batouana soki bakangi Katanga. Je vais vous dire ce qui va se passer pour na biso bakasayen. Ouais bien regretaka moto Laurent Pius. Romain Pius Romain Pius ay bakati. Romain Pius ça kasayen. Tu as le bazar Katangé. Te aza kasayen. Aza musonge. Aza kasayen. Na mona ki neveu na ye jo na sala ka émission moko epai ya nani Yeba TV ezaya nani ya Shadrack Yeba TV mutu azale ko filmer nga wana neveu na ye ayebi singa lobi Romain azali cousin 5 à 5. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est une bête histoire moke on mani makambo to lobaka à la longue yango de créer ka ba problème. Hitler atikala jamais ko na besoin ko buma ba juif. Hitler a hérité juste kanda ya batu moko boy. Histoire ne uti up. Histoire ne uti et pas ya type moko azalaka na Russie. Comme on a nani Nicolas II, empereur Nicolas II. Empereur Nicolas II azalaka na kanda ya ba juif, alingaka buma ba juif. Tanga alingaka buma ba juif. Nde asengaka basalela ye document moko oyo akokosela ba juif makam basala document moko boluka les sages de Sion, les sages de Sion, le protocole les sages de Sion na kati ya protocole wana bakoma makambo nyonso to nde bakosela ba juif. C'est à cause de ce livre là que Hitler a kozwa ngo asali nango Mein Kampf. Tanga asali Mein Kampf azui Joseph Goebbels dabandi ko sala propagande ya ko bandolo ba maloba mabe pona ko boma ba juif ndebo ebomisa ba juif e basala kango na 1903 ba ko boma ba juif na 40 à 45 à peu près 50 ans plus tard lelo bato bazofinga baluba bazolo babiloko ba Romain Pius makabalo bako ngana linga bato nyoso to balinga ko finga bato te da baluba basali
Les lois qui katange quoi? Ce que je te dis vrai, mon frère. Ce que katange quoi? Mon frère, ce que je te dis est vrai. Ce sont les Kassens qui vont souffrir là-bas. Tokufa déjà na 60 à 62, 60, na temps à Chombe. Tokufa na 90 ti 93 na makambo nani. Et lelo bozoni ngabo bandela so eloko. Eloko soke salemi ndeko na ngai bato bakufa ozana idée. Et la plupart des gens pensent que mutu azoteka Congo. Zabaluba. Par contre, na koya ko se permettre ko sala bêtise moko o na koya ko regretter nango. Bolandi makambo alobaki. Azali koloba to ko risquer bakanga katanga mobimba. Parce que bakosala yango. Alobi makambo nyonso soki pa président na gouvernement na ba conseiller na ye. Bakokai ko benga tata oyo. Yaka ndeko kasereka loba biso makambo ozoloba. Ba benga te eloko moko te. Mais sika eloko nini tata o asibir bolanda. Mutema pasi nzoto malili toali komituna ya solo qui dirige Kinshasa, qui dirige notre pays. Chers compatriotes, nous sommes là infiltrés kinoti nasuki. Mituna me balamangelinga lobanini. Je viens vous dire. J'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes en danger. Mais tu vas comprendre. Mais lelo, zelayo kamakambo na memelio. Kasereka Etienne Tshisekedi, Major Kasereka. Etienne Tshisekedi Amulumba. Oyo to ali ko tourner na ye émission Je connais Joseph Kabila. Babeta ki masasi mukolo lobi. Chers compatriotes, zelana pesa au film mes andengenini. Babetie masasi mukolo ya lobi. Babetie masasi nzoto malili mwasi na bana tozoye bate contexte zandengeni zana la kimi. Moi-même qui te parle là, je suis déjà très menacé et j'ai été filé mukolo lobi mobimba. Pour na koma nanda ko c'était un problème. Na compte na transport en commun na kiti na bangi kozwa moto parce que Kasereka ya zwa ki moto azu masasi. Chers compatriotes, signature et accord de paix na Washington. Au moment où je te parle, Paul Kagame, depuis lobby na Boutou, a quelque kutana na Batu, oyo bakoki ko influencer négativement Makambo. Pour assigner na bango ba accord mususu. Et il est en train de signer des accords mususu. Ce qui to lali pongi, okoki komona Makambo. Babeti ende masasi. Ce qu'on a commettre masasi, c'est la Joseph Kabila. Mais non, pas jusque-là. Si vous craignez Joseph Kabila, mais bon, qu'il ne fait rien. Ce qui vous allez connaître que Joseph n'a pas cassé à attaquer, mais pourquoi vous allez bon la GLM? Pourquoi vous allez bon? Et peuple congolais, bon, il y a copié. Mais le mot calendrier, vous savez qu'il y a des bosons ici. Et c'est là qu'on prouve que le peuple, c'est qu'on se pèle la maille au bout, qu'on s'en la tête. Nous et Tumbabotika pour faire paniquer Batou. Le problème c'est l'Est, c'est pas la capitale. Le problème c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Oye ça dans maboko ya baloki sikoyo. Soko lobi soko bimaloko a monguna. Toloba te. Oya koloba boefo lukaye, oya koloba boefo lukaye. Ndaku ya Jean-Marc Kolinga yango la basoda, qu'est-ce qui ne va pas? Tana bino déjà ya kokende yango yo. Bon se préparer bo kende la bino. Regardez ce que vous êtes en train de faire, c'est la faiblesse. C'est fini. Ce n'est plus le temps. Ça prouve la suffisance que vous allez sous-souter. Vidéo, bon, tout c'est ça la biso. Tala kabasele, otala kabasele bino moko ba jeep, ndenge ba ko bloquer biso pour que président bimate vraiment toza la kati awa toza la kati awa na kati ya résidence na ko bimesa te na tiki la bekri wana bakomi likolo na boy kolongola yango
bota la gouvernement en place makambo ezosala. Est-ce que c'est normal? Bolingi bon neutraliser opposition. Bolingi batu basala te batu baloba te. Martin Fayulu aloba bolobi na meeting neso ka kei boko bundisa le 19 akozala. Siko bokomi kosala nini? Bo affaiblir opposition, ba opposant so ba bimali bana mboka ba kima, jamais ça se fait jamais. Pouvoir nini linga opposition te. Bino moko bozala ba opposant ya kotumba ya kozikisa. Mais comment la tourne bino bolingi bino bozala ba dictateur koleka kutu. Ça ne se fera pas. Mutu moko ko accepter ango te nzamba ko sepela te. Bokoti la bokonza moyibi, bo détruire nation, bo trahir nation kaka bino siko bolingi bo bebisa batu nyonso. Bon batu lolenge oyo. De batu baloba te, batu lokwa bana boloko, bozo kokelo côté, bozo salelo côté, bino moko bozo leka, bozo loba makambo contraire par rapport au boloba kilobi. Alors aujourd'hui vous voulez affaiblir tout le monde. Siko boye bisanga jeunesse nini oba aza pemni na bino, jeunesse nini obo rapprocher, jeunesse nini o azo yokela bilo parce que jeunesse a boyi bino na lolenge moko osakala te. Jeunesse ko talingi la été. Bozo gouverner par défi. Bozo boma batou. Bozo na société à peuple azo kufa bazo violer. Bozo na pas cité makamno so sala mana este. Atape mité mama bango salaka. Atape le koso yango, atape assoiffé de pouvoir. Boka ni sake mboke ezali ya binote ndeko bomusela biso kuna na région. Boka ni sake mboke ali ya binote. Boka ni sake mboke ali azali. Boka ni sake bo péché contre nzambe pe contre ba ange nous pe contre bateau. Ba ange bali milimo na biso misala me ba kolela lelo. Et tout le coup ba kongo manyo ba kolimwa. Mutu nyonso soko moni osali okokite il faut déposer. Il faut au déposer. Yango nazonga ke pa ya ba conseiller mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Makambo bo osala bo futa. Boli ko pesa tata mokonzi conseil ya bien te. Nazali ko zonga eloko Kabila tchaka 1+4 parce que amonaka danger. Kabila tchaka 1+4 po amonaka danger lobina kabula pouvoir. Po mutu la muta bunde tumbala ndenge na ye e aresisaki. Na ngonga o il faut boyiba mayele Kabila. Bo kabula pouvoir. To solola. Ou bo céder ou bo déclarer guerre. Vous êtes incapable de déclarer guerre. Mais finalement, Kongola kufa. Azali de loko kolia te maya komela te nzela te nyoso pasi misala te li futi lizali te. Bino bo kolia bo komele. Sikape bo kangeli makambo nyonso. Kamizelo lelo. Famille na ye konyokwama. Mwana mobali o asaini po babete masasi. Nani abeti masasi? Nani azoluka koboma bango? Nani azali ko intimider bango? Parce que bango bazolo bakaka bazo pesa ka ba piste bilo pe boluka ba solution te. Obo pesa ka ba solution te mais wana yeko yebisa bilo que je connais Kabila. Ta la voix il faut bo s'ouvre. Pona ni bozo benga été. Azana bino. Parce que ce que azana bino boko mona lokwa ke bobami koyokela ye bino bolinga la bilo koyokela mutute, bolingi ka batu ba yokela bino et puis boza pe ne lokote batu ba koyokela bino. Bozolo ba pete eloko ya bien po batu ba yokela bino. Nyoso bozo sala za nango kaka mabe. Yango tozali ko senga na ba Congolais. Ce n'est plus l'état ya kolala. Ba opposant bo se laisser faire te. Ceux qui bo se laisser faire boye, baza ko intimider bino, bokozala, boko bimali bana mboka. Alors tant boko kima mboka botiki pa ya nani? Boko leso ko s'associer na bananga. Tant boko s'associer na bananga, bo miteki lisusu. Ba opposant bo sala bloc moko ya makasi. Po makambo oyo esila. Soki bolinga mboka. Parce que la ba marche ba otindela bilo bato, ba ko bete bilo ba mabanga ba kozokisa bino. Na ba marche ba ko intimider bino boko banga. C'est quoi boko banga jusqu'à quand? Aussi longtemps vous êtes des opposants. Boko banga tikino mokolo nini e bongo to kolonga mokolo nini to ko récupérer ba mboka ndenge ti na lakisi bilo ba soldat bango na ba okena bango ba bito okufa te. Ba bito okufa te. Après avoir kosala tozo ba clochard aussi le tabilo to rendre biso ba clochard. Bozangi ko pesa biso mbongo ndako. Bozangi ko pesa biso mbongo poto za malamu. Et aujourd'hui, vous avez un clochard, vous rendre un clochard, vous avez la boma biso, et pour nous insulter, nous sommes des clochards. Ah, quelle injustice! C'est inimaginable, le Kalolengo. Et moi, tout ça, ce n'est plus le temps. Qu'il a médité le temps que tu manques de quoi tu vas le pécat.
il faut tout téléma. JKM, le number one, et océan de la presse congolaise, Moninga et Gochubulai, na Florence Lamboka, maman Célestine, na papa Michael, puis papa Denis, tout téléma. Mon mère de Brune, en Autriche, beau boundé tout ma vie, beau s'abonner, beau s'engager, pas s'abonner. Maman missionnaire, na plus traundé, la boka de tababé, faut que vous me bakoko lumumba. Beau s'engager, batuba s'abonner, tout boundé tout ma vie. Malgré santé, la banakoya koloba koloba, beau partager mes missions, tout le monde aille parce que ça, c'est la sensibilisation. Vous allez sensibiliser pour tout ça, le soulèvement. Opération Jeanne d'Arc. Sauvons notre patrimoine qui est le Congo. Il faut tout ça la guerre. Il faut biso to bunda. Loko la biso tout ça la social mboka faut to bunda. Ko bunda malamu to ko pousser gouvernement oyo ya mona mboka fisa to chilombo na ko longwa. Alors il faut tout ça la makasi. Il faut tout se préparer en conséquence. Et moi tout ça ko senga ba peuple congolais, debout congolais. Dressons nos fronts. Dressons nos fronts. Toutes les mabiso sont une fois pour toutes. Pour tout de la nation congolaise. Pour ceux qui étaient rebelles, ba okota, ba rwandais, ba ozwamboka. Toroki mate, ba oboma biso ebele. Ba oboma biso ebele. Parce que ceux qui ont armé ba clochard. Nana rendre armé on a clochard. Nana rendre ba clochard. Qui est le chef suprême Yabato? Concordance c'est athée. Mais on ne se manque pas de dire ce que homme aura semé le mensonge. Partout où vous êtes, vous partagez mes missions. Abonnez. Il faut au matin. Ma vie matin. Il faut au matissa. Ma maman bonheur, ma maman chenise manga partout aux années. Assalamu alaikum na maman Jawa pe ba misima lango ba South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Ba programme Angola no bondia botard de bonheur ta RMC comme la bilo maman d'Angola la mokitene Florence Matondomi. Toté le mabiso banso to bonde la pays na biso. La patrouille la mort nous vaincra la peur doit quitter nos esprits. Na andi la soukisi. Toté les mains s'il vous plaît. Notre pays est en danger. Mboka la biso bazo boma. Mboka la biso bazo boma. Nyoso ba ko c'est la Kabila. Non, Kabila n'est pas l'auteur. Comment Kabila koko boma kabatu na Congo? Tozo luka Kabila te. Faiblesse la biso ezani. Qui est Kabila au juste? Po asala kamakambu ya mabe me ya azali awate. Non. Ezali bino nde boko sala mabe boko ko sala sima moko ngolai. Parce que Kabila koko ma puissant boyete. Kabila koko ma puissant te. Kabila arrêta ki pe ba tumususu. Aluki bango mais comment biso to ko luki te? Cela veut dire faut ezali ya biso ba to koti Kabila. Faut ezali ya biso ba to kemandaka bokonze pa Kabila. Alors tous c'est la Kabila biloko là et biso beto tika la kimia. Nzambe apambola ba congolais botelema ce n'est plus le temps ya ko luka luka. Nous avons un sérieux problème. To boyi mabe salam. To boyi musée de salam na mboka la biso. Vraiment wana to telemeli yango to lingi yango te. Nous ne sommes pas pour ce qui se passe dans notre pays. To boyi makambo bobo ma ba congolais. To boyi to sambo kabongo. Alors nous voulons la paix. Yango to lobi et c'est que to tema to se soulever. Merci la Joseph Kabulo. Merci na Papi Jay, directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi. Pareil avec monsieur Baba. To bondé l'école plutôt l'école wa biso. Boutika division bolongo la ba haine. Nous tous nous sommes des Congolais. To bondé la mboka la biso. Au lieu de terroriser, il faut aller terroriser des députés, il faut aller terroriser le gouvernement, on a battu des personnes bolongi. Mais ceux qui vont au Makambo, au peuple congolais, parce que le pouvoir est à Bino, bateau va travailler à Bino, bateau va se à Bino, ce qu'on Bino, vous avez le droit à benga la bango. Pour tous ensemble, tout le groupe ça, Moïni. La patrouille, la mort nous vaincra, la peur de quitter nos esprits. Ingeta.